kasi boye bango pe mama zana bana ne mususu abokola bana na ye wana ba mususu baza ba JCC mususu baza lokola ba pasteur bon so ba lobi ba conduire biso to mona ngo mabete kasi nde bazala na kata bonzambe wali kamunyo so mama ava sala e bando kolandaka na kata bonzambe ata ba prière na kata bonzambe soko baza na kata bonzambe balobi ba conduire biso to koboya te Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko Merci beaucoup nous en connaissons message na kolanda biso na www.Congo France ne bisaka bino site moko etikala na Europe ezali Congo France site epesaka bato ate solo site epesaka ba vérité bon message na kolanda biso na moni boss na nga José Didi Pumba na pesi mbote na kati ya France wana na moni ba partenaire na biso ve na biso ya Miss Impress Allier gaz na gaz cordon na biso Bookson Bukasa na kati ya poto wana vraiment nde tozolo bakaka tozana sangama wa tozo continuer ko solo lango tozo kama ambezo bimebele na kati ya église ya Mama Online o église Panzani o église Salibu église Salibu na ça qui est fort ya roya vraiment ti l'église ne bomoni botoza libanda ya église tozo solo la na kutani na basal o basala vraiment oyo baza na kati ya église ya Mama Online o ba umela na Mama Online o ba vanda na Mama Online bandeko bozomona on ozo solo na bango ba mi pesa misusu ba kombo ya Mama Online na yebi te pona nini mama pesa kombo ba kuma kobenga ye Mama Ulangi donc tokomeka ko solo na bango ndenge makambeso bima o bana Mama Ulangi ba mo we l'église na ba pasteur o ba tikalaki to ba na ba programme ekobima jour nini donc ave meza base ya ko solo la nde ba misusu bazo tambisa Mama Ulangi misusu bazo ba mabe pona Mama Ulangi o Mama Ulangi ando linga te bat bavanda bani mususu bavanda soki ndeko oyepa ndeko na yo oko vanda kuna te donc tokomeka ko solo ngo ave mana kati boyeba ezalaki ya solo to ya lokuta po bazo boya ko leka interview bata Mama Ulangi ba mususu ba pasteur bazo boya mais o moni pasteur waza awa da pasteur musana nzambe o pada moko na kati kuna te yaka tozape na mama moko o aza vema awume na kati ba nimi vema Mama Ulangi o ba nimi na vema Mama Ulangi bonjour maman. Bonjour papa. Maman to monyo lelo ko pesa biso komona za nani? Kombo na ngai Mama Ulangi Josephine Marie. Pona nini ko mpesa na kombo Mama Ulangi? Pona nini yo mo mpesi kombo Josephine na kombo Mama Ulangi? Bon na mipesa ki kombo Mama Ulangi te batu ya mokili nde mtu apesi na kombo Mama Ulangi. Pona mwa misalo na sala ya malamu nalinga kolia na batu nalinga kofanda na batu nalinga te muta souffrir pena linga kolakisa te na sala na kati na bonzambe kasi na kati na bonzambe mutu mususu akomona eloko pamba mutu mususu akokritike yo mutu mususu akoloba na bino nini bino bata Mama Ulangi bozalaka mitema mabe bozalaka bandoki kasi kindoki na biso ezaka kindoki ya Yesu parce que soli kam tomoni clair te tokokondima te parce que biso toza bakombatant elingi kolakisa toza bakombatant nini bakombatant na kati église to bakombatant tomona bakombatant poto bakombatant na kati église ya Nzambe ya to mama palati chapeau ka Mama Ulangi ndolata po ezali ba chapeau na biso eza kotekama na kati ya 17e kwa mama nyonso akokozala mutu polele te tango za koyamba liloba Nzambe mutu na efe ezala ferme parce que soki ezali ya kofungwama moye liloba ekota na kati na ye ezali te yango moni telema tondimela na kati église na biso kasi eloko esala biso pasi toza na mawa mingi na kati ya motema po mama koyoka non toke non koyoka non Mama Ulangi akufi après toyene na 17e tokutino bozo sepela bozo beta ba kringa mona ki o mati bozo sepela bozo beta ba bozo yemba banzembo na lobaki na zwili mera mama na ngoluka mama to solo no na yede mato solo la tombo yoki mama asekwa ki mama biso baki mama kufi ka bino mosu mama asekwa bon tanto yoka ki mama aseki ezalaki mutu moko na kata ministère ayebisi papa na biso papa Oleko papa Luka papa Oleko za nani azali général Luka général ya ba soda to général ya bon azali général ya ba soda kasi azali frère na biso assemblée na kati église babenge balobi Luka stratégie moko pona kopanza batu po batu baza ko panike mingi tomoni moye makambo esala malamu ekozala te après na ba 11h toyoka to mama pe mezongi yango en tout cas to sepelaki pe tozalaki na sengo na meki kolata na bimi na ke na pompage na lupango
nakutani locataire na ngaza kotuna nga mama nalingi nayeba vérité ya solo mama wana akufi ngai nalobi te akufi te akufi mama na biso asekwi aza na kati na Yesu eloko kaka ezali ntango na kolongwa awa tokolanda bapriere na biso kitoko mpo tosepelanga na mama na biso ntango siko boyokaki siko akufi siko esala bino ndeni ntango boyokima siko akufi vraimen parti ya ba 19h30 20h naleki na kati ya église nake kokuta kaka adoration église eza kaka mwa malili ekokoma na 23h tomoni juste esa mati likolo ameki koloba koki te tomoni mutu alandaka papa Robert amati alobi en tout cas ndenge tozali tosimbama na mitema tozala bomoko totikali bana betike mama te tata te en tout cas esika wana esalaki biso pasi mwa mutu anosaki bino mwana mama olangi te mais oyo azali mokambi pe moko azalaki na mama olangi na kati église azali mokambi munene na kati ya mama olangi aza lokola ceinture na ye ye mutu ayebisi biso bongo ntango tofandi biso nyonso tokomi kolela après balobi bolela ya kobimisa mai ya misu te kasi bolela na adoration koyembela ye ti toza koyemba toza kolala matanga kasi mutema eza kosimba kaka mutema ezosimba te tozongelo mama na ozongelo ma tozosolola awa nazonge pa papa yo mutu oza vraimen papa oza mosali na nzambe tokoyeba kombono na nani kombelanga papa Fredi Kanda osali combien d'années na église ya mama olangi depuis 2004 depuis 2004 na koumela temps église oumeli na kati église ozalaki na nani na kati église bon tout d'abord nasali mwa mingi na nini na sécurité est-ce que ndenge ondosala na sécurité bongo église na mingi ezalaki monene eza yango songisongi te na koyeba po toyebi na église mosusu ezalaka oyo toyebi neti paster mokuna baeglise mosusu nde toyebi baprotocole to oyo azali oyo ayembaka oyo aza nani toyebi bato nyonso basala na kati église bafutaka bango na temps oyo nyonso osali est ce que bando ofuta yo mbongo bon na ntango nalekisaki na mosala wana tozalaki na salaire oyo baétablir que chaque mois okobanda kozwa autant te to bando ofuta bilo te salaire eza te mais toyebi ke ntango biso moko tozwaka engagement toyebi ke mpe kosalela nzambe ntango tozali kosalela nzambe toyebi ke salaire na biso ekofuta na maboko ya motu te efuta na maboko ya nzambe na biso nzambe moko nde akofuta biso par rapport ya mosala tozosala mais par rapport na kati oyo te pardon ebandaki koya soki mama ndenge saint esprit ndenge ezoconduire ye okomona ntango moko enveloppe ye kameme esengi bino na baproblème mosusu mais kozalaka chaque fois que chaque fin du mois okozwa autant wana organisation wana ezalaki te mais nakoloba yo mo nde tomekaki osolola yango esalaki olongwa na yo mosala ondo osala ozalaki nani protocole ozalaki nani sécurité olongwaki okitaki mpo bando ofuta bino te na église na bino ndenge ezalaki monene église na bino badoyaka partout boza monde entier est ce que bino vraimen ozalaki bato moko boye mpo mama olangi ye moko akotaka bitin na kati na bino salaire na bino to bozwaka $50 mpo bosala mosala na nzambe namoni oza marie nakomona siko bando ofuta yo te yango omoni olongwaki omoni te ebetisi libaku te bon naki koloba ebetisi ngai libaku te mpo na nini d'abord ntango nazwaki engagement ya kosala mosala wana nabandaki kosatendre na salaire na maboko ya ministère te ou bien na maboko ya mama olangi te nazwaki engagement mpona kosalela nzambe parce que nayebi ke nzambe nde afutaka malamu koleka bato yango nde nabandi kosala mosala wana mais koloba lisusu ke ete ke nalungwe mpo bobanda kofuta ngai te eza quand même chose grave lisusu mpo ntango nazosalela nzambe nange moyebisa biso nalongwaki mpo namonaki nazwa mbongo te naza na charge ya bana nalesa bana nazwaka ntango oyaka na église navandaka na église sécurité navanda na église bafutanga te yango nalongwaki yo moko oyebisaki biso nalobi boye vrai ou faux ntango nafandaki na kati ya kosala mosala bando ofutanga te kozwa activité moko ekoki kosunga nga na baproblème onga nazalaki nango nde nakei kobanda baactivité oyo ebanda kopermettre nga nafandaka wana ntango nyonso te mpona kosala mosango si longtemps ke nazwaki activité moko oyo kobanda koresoudre baproblème mosusu nazalaki nango lelo mama olangi tolalaki toyoki mama olangi akufi après toye mama olangi aseki tatu yo mosali na nzambe moko osambelaka kuna esala ye bino ndeni bon toyambaki sango wana na douleur mpenza makasi
ezalaki mpenza eloko moko oyo ebebisaki motema batizaki événement moko douloureux na koyamba sango wana. Mais à un certain moment, parce que sango wana nga nayoki yango c'est depuis vers sujet nga nayambaki sango wana ntango nayoki yango na descendre sur le lieu toloba na kati ya etonga na biso bisika tosambelaka mpe tosanganaka nakotani na baninga tolelaki d'une façon oyo totikala kolela te na kati ya douleur wana 3 heures après bien 4 heures après c'était vers déjà 9 heures bien 10 heures nde toye komona etuluku ya bato ezowuta libanda eye na sango wana ke papa mama olangi asekwi ntango toyokaki sango wana vraiment ekonsolaki lisusu biso mitema na biso makasi vraiment ezalaki esengo moko oyo nakoki kolobela yango te sengo moko mpenza makasi efortifiaki lisusu biso koleka mpe epesi biso su courage ya kocontinue na priere tozalaki na tobanda kosambela na nzoto ya kolemba me ntango sango wana eye epesi lisusu biso courage ya kobondela nzambe koadore nzambe mpona monene na ye na oyo asali na kati ya mosali na ye. Merci ma tozokontinue souhaite ozongana mpa mama arima mama tosungola na yo mama yo mutu oza vraiment temps ya kovanda na mama olangi ozwaka mpe temps ya kokuta na mama olangi. En tout cas tia micro mama nazalaki na ngolo ya kokutana na mama olangi eloko ye kobebisa kaka liwa na ye soko liwa na ye te mbe nakutanaki na ye ngabi nazalaki mpe na mwa masolo nakokaki mpe kopose nasola na ye kasi moto akutanaki ngolo ya kofanda na mama olangi kolia na ye sani moko kofanda na esika moko mwana na ngai Joseph Olangi mwana ope opesa ye kombo Joseph Olangi ye nde moto amemaki ngai kuna na kati eglise siko mama nakoyoka nde bino bolobaka na kati eglise na bino mwana oyo aza mwana libanda ndeko soka ye na kati eglise na bino okoki kovanda na ndako na bino fo yeba etadame na ye fo yeba boye est ce que ezalaka me ya solo bon ezalaka ya solo kasi ezalaka ya solo te bana mosusu bayaka na lolenge moko ya mabe ya kofanda na kati ya ndako ya motu okomona aza mwana moka ye kofanda na kati ya ndako ya motu abandi kokonza bino abandi kobima lokola ye nde kolo ndako akomi koimpose bino makambo oyo bokoki kosepela nango te sikoyo ntango oza na kati na Jésus ntango oza komona biloko ya ndenge wana ekosala nini ekotinda fo otala etat de dame ya motu wana mais yo mobano na kati ya ndako oyo boti okotala etat dame na bango te mais mwana mosusu otala etat dame na yo moko mpo kotala ngo na sensi nini mais bino pipa na mona ezalaka kaka bana libanda nde botala etat dame na ya mwana na yo moko mwana no moko ntango okende eglise yo kei epai ya mokonzi de roi ozwi mwana otiki na ndako mipepe nyonso ya libanda ekoya kokuta mwana no na ndako eske kosala kitoko fo kumba mpe bana na kati etonga kasi mwana mosusu okake na ndako moto alingaka eglise te alobi biso tosambelaka kuna te biso tosambelaka kaka na baeglise na biso kaka ya bongo biso bapriere na bino na tokokoka te soko olobi omeka koforfe okomona mwana wana kosala makambo moko boya minene surtout bino kota bagene bino kota bagene bopilaka bato bino bagene ata moto azobela gene ata moto bagene wana ezalaka bien jeune ezali kolakisa te maladi oyo ke nango na wana ezalaka mama ye monta ndolo bamando esa bino bosala bagene moto aye na ndako fo moto aza etat dame yaki mama alobende ute pa mama ye moko ewutaka epa mama ye moko kasi etat de jeune wana nayebisaki yo etat de jeune eza ndenge nini ntango okei ofo kota 7 jours ata moto aza na tension 7 jours ata moto aza na malade kasi oza komela bajute oza kolia poto oza komela mwa supu ya ndunda supu ya matembele eske okofanda na jeune yango kaka nde kaka ofanda pote fo mela mwa eloko moko oyo yebi oza komela kasi oza kolandela bagene na yo parti ya bagene nzambe mpa kosalela minene mpe eza liloba na nzambe oui jeune eza liloba na nzambe nayebi ke soki nakoki kointervenir na mutuna wana nayebi ke jeune kosala jeune eza liloba na nzambe na eza na ngonga moko na kati ya bible bamemelaki bayekoli ya Yesu mutu moko azalaki na kati na maladi mpo basambela mutongo bible eza kolekisaka bayekoli ya Yesu babandi kosambela basambeli ntongo ti pokwa milimo mabe oyo ezalaki kati ya mutu ekendaki te jusqu'à tel point que badécourageaki quelque temps après Yesu ye moko ayaki basambeli apesi ordre milimo mabe oyo ezalaki na kati ya mutu ekei mpe atelemi nayebi ke bayekoli batuni bapusani penepene ya Yesu batuni maître
pona nini biso tosambeli banda tongo tina ngonga oyo moto ya bikite yesu ayebisi bango te zana milimu mususu ekendaka kaka na kati ya prière et jeûne. C'est-à-dire que tant que tozali kosala jeûne yango nde eza kobakisa nguya ya molimo kati na biso po toyeba kolonga bitumba mususu eza kotelemela biso. C'est-à-dire jeûne eza recommandation biso baklisto tozwaka pouvoir spirituel na biso mingi tant que tozali kati na kati ya kojene. Merci tozonga lipa mama après siko ndolo ba jeûne no ki des ba biso koyeba koyoka liwa mama kufaki mama depuis kala kina maladi bino bondo sambela kuna mama ba église nyonso anda ko ya ba dimanche bondo zala mama akije mo ando te ya to boyeba ki mama ando ya so église te mama da lobela. Bon maman banda ko ya église te ezalaki sans sa maladie te oko tcha micro bat ba ezalaki sans ndenge papa kufaki donc depuis papa kufa maman ando ya so église te abanda ko ya lisite wana ando te bato babanda ko te ya basebele ba JCC ba maman Jackie Wawa ba maman Monbert ba maman Mignac donc bato bazaka ebele na maman ando bela na ete abanda ko bela te mama banda ko landa ke formation kana na kata ndako aza ko landela kama kamnyoso na kata ndako aza ko tala na matanga pe ndeti pa ya kate na matanga mbali ni ntango za kini église ndeti pe a mama ya kati ya te ayaka directement na matanga te kasazalaki na salle d'honneur na ye afandi donc na résidence na ye kuna na ndako na ye ata la partie ya TV aza ko tala partie ya TV aza ko landela makamu nyonso tosalaki ndenge ba JCC babanda ko témoigner ndenge bata ba payer étranger babanda ko témoigner ndenge pe biso ba mama totelemaki pona ko lela papa na biso tango esili bake kokunda papa mama banda kolanda kaka na TV alandi tongo etani ya dimanche na ba partir ba 9h 11h mama ke kotala esika bakundaki papa atali azongi lendi na tongo na ba 6h après toye koyamba sango ya mama kufi kasi toye choc donc na matanga yete matanga ko tala place bakundi mobali na choc wana sali mbala moko mama yeko sala crise cardiaque ayoko kufa na se ya crise cardiaque na biso kanza kaka ndenga sala ka crise akozonga nzoka mama donc depuis kala sala ka crise asala kanaye kasi ya mbala wana ndele kaki ekumbi mama tina liwa. Merci vraiment to continuer yo vraiment papa mtu zalaki wana vraiment ozalaki na maman mtu sambela na kati église wana bino depuis kala boye barate msusu mama belaka msusu mama daki na cause maladie moko boye to eza choc ya mobile na yenga tikaki to kokenda kenda ko tala tombe ya mobile na mtu esali ki asa réussite ya bon eloko toyebi banda papa na biso akofaki bayebi ke état de santé ya mama na biso ekomaki compliqué parce que choc wana ezalaki makasi mpona ye papa olangi azalaki mutu moko azalaki ntango nyonso na mama pembeni tala kaka effet ya kosesepare lisusu na papa ezalaki su choc monene mpona ye a partir ya choc wana mpona bato babanda kofanda ne bisika banda kofanda kolia na ye ekomaki pasi pe façon na ye ya kozala ekomaki mwa pasi suite ya choc oyo azalaki nango ebanda komema lisusu des fois na ba crise ebanda déjà kotungisa ye yango nde ememaki ye na kati ya liwa oyo akuti kokutana na yango lelo papa olanga akufi mama olanga akufi mais avant papa mama akufa tokaki bobimisa idée mo boye place bakundaki papa bondokende kosala ba prière kuna bokende kosala nini eza sous forme nini ya boule wana na toma mutu bino bondono dorango bokende kosala ba prière. Bon, jusqu'à présent, nouvelle wana toza koyoka ngo libanda mais eza nouvelle oyo elobamaki na kati ya itongate. Toyebi parfois que soki mokolo moko tokoki koenda kosala parfois tour touristique bisika tokondaki papa na biso eza nango mabete. Mais eloko ekozala mabe c'est-à-dire kokende ko adorer kokomisa lié wana lokola lié moko ya kenda ko adorer esprit wana ya papa olanga kufaki nde eloko moko mabe. Jusqu'à présent pour le bête tokokomisa esika wana bisika nini tokenda ko adorer papa olangi kokenda kosala ba cérémonie na lobi tokokomisa esika wana lokola esika tozokende ko invoquer esprit ya papa te mais esika wana parfois tokoki kokende mokolo mosusu tala esika tokondaki papa na biso mais kokomisa ko esika lokola objet d'adoration ou bien kokende ko invoquer esprit ya papa
de Bible ezakobo esika wana jusqu'à présent biso tolobeleki yango ke tokende esika wana mpona kolela koinvoke esprit ya papa wana oyo nyonso eza koloba libanda eza bilobaloba oyo eza libanda ya fondation ya ministère ya combat spirituel. Mais lelo sikoyo bo comprendre ma tozaba tozo solola na basali oyo basalaka l'église ya Mama Olangi po bazolo balobebele take biso toza Congo France tolobaki tokokota vraiment na kati ya 17e awa to solola na banimi oyo ya Mama Olangi na bato bazolo ba église esali bane ba weleli bane oyo asali bana basali boye tozo solola na bango toyeba toyokaki prophétie bimaki nde balobaki moko ya kati église abimisaki prophétie ki mwana Mama Olangi mobali na ye azalaka pasteur ye fu mutu atikala kokondo une église est-ce que ba o pe bazaki ba umela ki ne ba kolinga prophétie wana ba nimi o bazana ba kolinga yo tundo sola vraiment na Mosana Nzambe o azana ye o tozane a vraiment na plateau na biso ya Congo France boka ki message wana na pesi message wana ndenge bino bosambela kuno. Bon, jusqu'à présent message wana eza mutu moko fidèle moko oyo awoti koloba message wana na ndenge na ye. Mais depuis maman la biso alobaki nini clerc na bato azolanga toyokaki ke me ndeko moko alotaki amonaki bazali ko Mama Olangi azali ko présenter moko ya mwana na ye mobali na ye parfois kozala donc mwana Mama Olangi poto faut claircir bien bato bazolanda biso na Congo mwana Mama Olangi azaka pasteur na kati église na ye azalaka moko ya basali ya Nzambe a mobali na ye aza pasteur mobali na ye pas za musali ya Nzambe donc selon ye ndeko wana nde alobi na vision amonaki selon ye mais eza eloko oyo euti na kati ya fondation Olangi Oshote mo aza euti na kati mutasambelaka kuna alali aloti na ndenge na ye eza eloko eza publié te na kati ya fondation Olangi eza ndeko moko aloti alobi na ndenge na ye mais eza eloko oyo euti na kati likolo ya fondation Olangi Oshote. Mais lelo skonde tozoka tozongela yo lelo nde tozoka ba division mama bato musu bazoloba o bana mamula bamowe l'église na basala Nzambe mususu bino mbo toza na kati est-ce que si boki za message wana non toyoki yango te na boyoki yango te ezali kaka bato ya libanda ndenge bamesana bilobaloba na bango po mutu mosu ake na wenze akomi na 17e alobi naza na mosala kosala te tika na fonde likambo nabetela moninga kuna fonde ti etamboli mboka mobima kasi biso na kati ya ministère toyoki yango te. Mais mwana Mama Olangi azalaka pa Mosana Nzambe moko mpe kuna na kati na bino Joseph Olangi kasi awa te oya awa oyo ateyaka oyesenga moko aza oyo ateyaka awa ya teyaka te moko azali musicien ya mwasi ayembaka mais moko mpe aza ateyaka oyesenga moko papa mutu oyesenga moko aza ateyaka Mama Olangi azali na bana no bazoteya ana kombele bana nanu Mama Olangi aza na bana 7 bana mais toyebi muteyo tozaka na ya sate ya sala ba séminaire aza ndeko na biso ketia ende azalaki mikolelekaki responsable ya siège Afrique du Sud elongo na mobali na ye elongo na mobali na ye ye mpe mutu ya mo mpe na awa ateyaka yende ateyaka siko bino ndenge bozomona bino moko bato boza na kati na église est-ce que église ekozala divisé te ke soki bana Mama Olangi bango nde bakokonduire église to bapapa oyo bapaka oyo église mpe bakotala biso fo tokonduire omona te bando welela yango ekokoma lokola royaume moko boye. Bon soki ke na makambo nyonso tozosenga ke molimo na Nzambe esala mosala na yango mais yo yebisaki nga l'autre fois esinga ndenge bozomona ndenge bomona ndenge makambo ekende seke mwana Mama Olangi mbali ne lokwa da pasteur ne bozomona ipare ndenge olobaki ndenge bomona ye mutako kumbela makambo bon na makanisi na biso bomoto na makanisi ya biso bomoto tokoki koloba ke Mama Olangi abotaki mwana na aza salela Nzambe elongo na mobali na ye parfois bango nde bakoki continuer na vision ya mama mais Nzambe akoki koloba na ndenge na ye po Mama Olangi abanda kosala mosala na basali na ye tout comme biso tokoki komona na angle wana ke mwana Mama Olangi akoki vision ezalaki ya papa Olangi wango Mama Olangi nani etika pepa mwana nani ya mwana komene nani Ketia Olangi na mobali na ye pe Pacifique nde tokoki komonela na miso ya bon mais
il faut tout na nzamba le binini par rapport ya likambwana to comme le Bible lobi que makanisa biso batu eza makanisa nzambe te biso to ko komona que lokole les fondation parfois mama olangi ce qui est le bazate mwana ndako ko zo relève mais nzambe lokole bi que makanisa biso eza ya yete aponi mopa oyo ba collaborateur ya mama boy ba sale ki musala na ye ba ko pe ko continuer l'église mais jusqu'à présent nouvelle moko na ne pesamité pour na moto ya kozwa leadership à l'église makambo estikana na bon jusqu'à la nouvelle ordre na bino moroso ke babati bana mamolange ça la bino nde so bango babiti hein bien église na biso bo ezaka église ya papa na mama église na biso bo église na biso ezaka lisanga mo bo ezaka ni badi ezaka lisanga ezaka nini groupe de rêve moto akutana kati e ko comme église. Bon, ministère à combat sur les églises, mais un ministère. Il y a un ministère vision moko. Oyo et utaki na mama Olangi yemoko a sangisi batu a pesi vision na ye nde komi boye. E komi boye. Siko ba ne peso abi vision taki ya mama na biso pe to katango mobali na ngape lokwa za pasteur to kumbeli na vision bino batu bana kat bomo na onde. Bon, ce qui m'a cambré qui n'a sens wana na ndenga bonzoto ndeza mabe. Mais ce qui est qui na ndenga bonzambe. Hein? Que ba prophétie bimi nzamba a convaincre basali ne pokuna basali ne basali. Tozana basali ya kati na basali libanda. Nzamba convaincre bango que banda lelo moto songolo be na libota ba enfant biologique nde ba ko conduire ministère ya combat spirituel za ngona problème de to kondima. Mais ce qui est commis na bonzoto ya koloba que parfois que non eza parfois iloko ya baboti na biso biso to kokozwa yango moto musoko zoate na makasi ou bien ya ndenga bonzoto wana nde tokoki ko résister contre mais ce qui est eza liloba nzambe basala nzambe basangani nzamba lobeli bango apesi bango directif que non moko ya bana na ende akokamba tokozala d'accord problème ezate nyonso il faut kaka nzamba loba tokosenga direction divine na problème wana na programme eza ndenge nini ba programme ebimi to programme ne bato poto nyonso ba posa ba yeba programme bosa ndenge nini ba okunda mama place ka ba kundaki papa to ebembe ko majour nini to ebe programme na ebimi te ndenge tozola ba boy programme ese ebimi nango déjà ebembe ya mama na biso mama Olangi Elizabeth Osho et Kobima le 21. Le 21 vous allez un certain jeudi. Vous avez un stade de martyrs, to ils ont papa pe koma ki boye. Oba kunde na nini église. Oba kunde place boye ba ni boya ki nyonso wana ti bembe ki boye. Ope osala bongo te. Te oyo ko sala bongo te. Oyo sala ki ba ke makambo papa ile kandengwa na ezaki na ba cause nango. Mais ba cause wana c'est le ki nango. Awa makambo déjà nyonso déjà bien établi. Et bembe Kobima le 21. Tokolela ngo kaka na site na biso ya 17e mairie isika tolela ki papa tokenda kondango le 23 wa bote bongo ko bat musu ba cameraman internet ba kota te accès exala pona moto nyonso tokenda kondango le 23 vous avez un certain samedi c'est-à-dire tokolela maman na biso pendant 2 jours c'est-à-dire jeudi donc programme ezali ke ebembe ko le 21 tous les longs 2 jours tous les longs le 22 le 23 ba ki ko kunda maman na biso na cité bisika tokondaki papa na biso la programme nyonso yango wana programme nyonso c'est jusqu'à présent programme pesa mine yango wana soko za souvenir ya malamu ko raisonner Mama Olangi souvenir neti bon nazana ba souvenir rebelle ya ata moko elo na nzela Mama Olangi aza komiyebanga moko bisika na wuti pe na bisebizo kene makambo ni nesalamaka na famille na ngai ba sacrifice nini basapo ya zwaka vision prenza ya oyeba oyeleka na coutume et bien na mabota bisika to botaki tango tazolo bawa nazana ba souvenir rebelle na yebi ndenge libota nange fonctionnaka na yebi bisika na botaki origine na ngai oyo parfois nazaki na église na yebi origine te bisika na buta na buta makindenge nini makambo elaka kindenge nini bakoko basalaka ndenge nini mais Mama Olangi pesa biso enseignement wana na nzela enseignement wana to bondela nzambe nzamba la kise biso ndenge nini to boyo bakoko basala biloko moko oyo parfois eza origine na kati ya bomo na biso bongo soki ba défaut mo eza to zateka so mutakufuto lo ba bolamu ya mabeni no mone pa Mama Olangi o motala mama bwala kana mama bwala mabeni no mone bon jusqu'à présent eloko ya mabe peza na remarque tellement que balobaka ke moto nyonso azanga ka ba défaut na été mais akozala pe na ba défaut na ye jusqu'à présent défaut moko ya grave et pas Mama Olangi na remarque yango te loko ngana ebe azaki mama moko ya boboto
mama moko abande kolia na bato ayebi kotia motu na esika na ye eloko na ebinde yango. Merci vraiment, tu continuer maman, tu comme na suka po to clôturer émission na biso maman, soki lelo kasi balobi ba conduire bino bana maman lang bomo non bien to mabe. Bon, so balobi ba conduire biso to mona ngo mabete kasi nde bazala na kata bonzambe. Walikamu nyonso mama ava sala e bando olandaka na kata bonzambe. Ata ba prière na kata bonzambe. Soko baza na kata bonzambe balobi ba conduire biso to boya te. Kasi boye bango pe mama za na bana ne mususu abokola. Bana na ye wana ba mususu baza ba JCC. Ba JCC mususu baza lokola ba pasteur. Donc ye mo dans 7 bana mais ata pe na bana mususu ya bokola. Bana mususu baza ebele ba JCC. Alakisa bango ndenge ya koteya na église, alakisa bango ndenge ya kokamba bato na kata etonga, alakisa pe ndenge ya donc comme loka kowelela bana o pamolanga botana bana o ya bokola na mona ka dezo da bino bona kati wana na kozonga lisusu jour o ba kokunda mamolangi makambo ekoleka tu na kolakisa bino ba image nyonso na kozonga na yeba loka bino moto wana kati vraiment na ba pile wana na kati boyebi vraiment ba sukisa makambo ngo vraiment bato na zo sola na bango baza vraiment bato ba umena mamolangi ba bana mamolangi le cap ça Congo France na baki na lokela bino te na luka na kota bete fona luka bino ba vérité na makambo ezolobama yango mona ki na yevima awa na 17 ato na 17e tozo sola na bango et ate to suka limasula libanda o to kota ke place bete toza na 17e tozo sola na bango mama ko continue koloba ba mauvais souvenir malamu oza na ngoya mamolangi ekoza luka mo souvenir mamolangi asalinga makambo okota micro mama olanga salinga makambo minene na vie na ngai oyo muta mokila kokosalela nga te nzambe moko ayebi bolamu eleki mingi mama na sali ata na oloba bomutema esala pasi asali bolamu ebele kaka makambo oyo frère alobi mama pe mona ndeti yo vanda kana ba no bana bandeko bazate ya nezo mona na pobino ali na bino me benga na bango te mutra mutakendeki awa na yaki bino pe ko to panza mabala o mama libala mamola ba mamola ngando vandisa avandisi bina mama libala o balati da alliance o na o esimbite bokabwana rien abanda opanza te parce que ye moko pe na shite azana bandeko babala alongoli bango na loja alongoli bango na kata kokombe ayena bango na mibali na bango lobi bokota na kata tonga to salela nzambe ba o bazaki na ba mariage te azusi bango mariage ba o bazaki na mariage te lelo baza ko sala kaka nzambe likambo ya kati o mama panza katokela komona mote nde biso moko batamokili nde tozaka na biloba loba na biso nde toza kofonde likambo o mama olenga lobi nde kwa ya na ndako te boye kasi mama alobaki yango te ye moko esika fande okende kokuta famille mobimbe za kuna famille mbali ne kuto loba te na ba shiti nyonso akabola bande kuna nyonso bazali place oyo nde kwa mama olenga azangi na shit azate mama wana zaki mama moboti abokoli bato ebele batata ba mama banda kokabola te. Merci vraiment maman tozaki mama wana pona osola na bino merci na bande kolonso banda kabiso na Congo famille ne bisaka bino biso toza bato otoluka actualité biso toza bato ote tokosaka bino na mambo lokuta tokende koluka tokosa information lokuta donc so moni image zo sala moi bo comprendre que na yaki na 17 ans bando boya bato baluka bakota basola maintenant on a kutena ba bandeko baza vraiment na 4 mois umena mamolangi na simbisi mutu caméra poto meka kosola to ba pesi autorisation ko kota na kati ya église awa yango esenga ki fona sola na bandeko o vraiment na simbisi mutu aza cameraman te na simbisi caméra bo comprendre c'est que photo sola fu boye ba makambo église epanzali to église ezali ba programme nyonso boyo kyango yebeko bima le 21 et ko sala 2 jours le 21 et là le 22 le 23 ba ko kunda place où ba kunda ki mobile na ye merci na bande kolonso balanda ki biso na Congo fondé bisaka bino site moko ezalika ya kolanda merci na Fanny Bongende Esther merci na Malolo Risque da Congolia merci na boss na nga Jodi Lipumba ba partenaire biso vena biso Miss Empress Alio Gaz na gaz neto mesana kolanda merci na bato nyonso. Merci ma maman, merci vraiment, merci na bato nyonso ba mesana makolanda biso vraiment bo continuer kolanda biso ne na lobakaka na ko bo sanate makolongo mo lumière à Londres vraiment yoza lumière à Londres merci na vena nga argent na demi-dieu ya ba demi-dieu argent na brûle à demi-dieu merci mon apôtre solo yeba na kasombi na king mo ndeza retoko bande konos bolanda ka biso bo ki information nga kenda ko luka information te na kende na zo bato na yebite na lobisa mo biloba lobate na luki basali na nzambe o bavanda na mamolangi yango tosololi na bango
eza vision bimi bango balobi na ngai vision moko ya kati église na bango apesaki alobi ke moko na bango alalaki aloti ndoto ke mwana mama Olangi mobali no azaka pasteur akondoye bango so akondoye bango ba ope ba kozala na ba sipote ba tangama na ndeko na bango ba ndeko ba kokumba l'église l'église epanzana te nyonso ezaka soki ezali bango bazoloba soki ezali mpona nzambe bakumbela bango mais soki ezaka mpona poso nzoto ekoma mama kobunda wana ekomi mabe merci na ndeko nyonso balandaka biso na Congo France bokozwa ba nouvelle nyonso ekoleka ya matanga mama Olangi na Congo France nga na kokota vima mpona zula bino ba nouvelle to oyo ekeboye oyo esali oyo bato basala oyo basala boye na minute oyo nanu balobi eloko te oyo bozoyoka oyo église epanzana esali boye te nanu balobi eloko te nga na nozalaka wana songisongika eloko boye na tie litoyi eloko boye na tie litoyi merci na ndeko nyonso balandaka biso au revoir bye bye. Congo France Misona bango bango na biso misona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com